Zambia Mosali. Ouais, Kota. Zambia solution, ya montagne ya solution. Nous avons tué kutala ba mama veve, ba mama ba veya, bana bonfele donc Mosali Nzamba Mosayi. Ata ya muke o ya zui bible lobi ya muke o zui kabula ozui na yo. Donc oya muke oyo ki offrande na bino bosalaki yango wana vraiment na oya muke oyo papa bakisi yango wana vraiment Bozomona bino moko bango yoyo bozomona basanda bozomona na bamama baranveya ok, j'espère que awa na onje na biso peve une personne avec handicap est utile au monde na makambo nyonso tobandaka na nini na prière biso de biso ezali ke oui tolakisa bato nzambe tolakisa bato ndeni bakotanga bato bayo koyikola métier pour que lobi na vi na bango bazala mandia te bazala utile loba amen yango wana tozobondela epai na nzambe korekomande événement oyo toza kosala sikoyo maboko na nzambe nzambe abanda na biso akoba na biso mpe asuka na biso amen Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa na biso yaso Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa oyebi ya solo Alleluia Alleluia oh Alleluia Yesu elonga na ngai Alleluia 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 oh ni Yesu Alleluia baba Yesu uzima banda na biso koba na biso koma na tuti na suka nzambe na kombo na Yesu Kristu nde tobona kondima pe tolobi amen. Lobanga et moi na Tchad. Je suis utile. Je suis utile. Okocha komba famille na bino. Famille Ndaka. Famille Ndaka. Je suis utile. Je suis utile. Je suis utile. Je suis utile. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Leka milolo na maboko. Nzambe azolokumu tozana mingi te ya koloba awa toye tozana tamukie oyo toye na ngonga oyo akoyebisa bino ba membre nyonso tu ya ONG na biso lelo eza mukolo na esengo eza mukolo na esengo bible lobi ke ndako oyemba bapa yake epambola makate bongo te ok siko koyoka ye ndenge aye ko visiter biso toyebi te nini ye akoloba maloba ndeza epa na ye aza mosali na nzambe bokoyoka kombo ekamusa bino te yoka kombo sepela kaka obeti maboko loba amen ozobengisa mosali na nzambe prophète Amos Ndaka aye pe ye moko te aye na délégation mobimba oyo baye kotala biso awa na Tchad ntango aza kotelema yo obeti maboko makasi na milolo ngai kombo na ngai Amos Ndaka. Amos Ndaka naza na famille Ndaka. Évangéliste Papi Ndaka, président ya ONG na bino. Ye azali papa leki na ngai. Ok. Tosepelaki lelo ya pour partager moi quelque chose elongo na bino.
bazalaki accompagné na ngai moko te bazali accompagné na baye oyo nasalaka na bango na ministère na ngai toza na mosali na nzambe papa Elikia akoki kotelema tozali na bamisusu baza na nsima bakamera na bafrère Kabeya toza nombre na bandeko na biso bao baza na poto baza wana baza na poto bamekaki kotinda mwa eloko na bango ya mokie poto apartage na bino na ministère na biso tobongi yango montant de solution et prière de solution tosambelaka aline tosambelaka na ngomba mpona koluka elongi ya nzambe bible elobi bosepela na baye bazosepela bolela na baye bazolela mais lokola tokomi mokolo na bafeti biso sofo tosepela baorphelin na baorpheline na bandeko na biso oyo bazali mwa na défaut na nzoto amen toza na ya mingi te j'espère que kolongola biso ape tokokende mpe na onge mosusu kodepose mwa elembo ya mwa secret tomela mpona biso nyonso na bana le 25 ok mwa loso yango oyo bokabola bino nyonso bido ya mafuta mpe ezali wana karto ezali wana bokokabola ndambu ndambu oyo nzambe apesi biso bokabola moto oyo ayebi koprendre soin ya baorphelin ya baveuve azali kodefisa nzambe azokota nzambe nyongo ntango yo oyebi koprendre soin ya baorphelin ya baveuve bano bakufela batata bakufela bamama baza na famille te ozoprendre soin na bango nzambe akopambola bino nzambe mpe akopambola biso nzambe mpe akoti nyongo mpona ntina na biso yango tosepelaki mokolo ya lelo toya kotala bino soki ozwi ata 3J sepela tozwi mwa sakombi ya loso sepela mbala nsima mpe bandeko na biso bazolanda biso ndenge eza bo awa ezoleka aline bazolanda biso soki tokosala baprogramme mosusu j'espère que le 30 tokozala mpe elongo na bino tokozonga awa soki mwa soso ekomonana tokokabola soki mwa Thomson ekomonana tokokabola j'espère que le 30 nakozonga awa yo mpe motu oyo ozolanda biso yo mpe motu oyo ozolanda biso oza na besoin ya kosunga bamama oyo neti na eloko esali ngai mpasi namoni temisali aya bapusana pusana j'espère aza orpheline aza mwana oyo aza orpheline tala citation aza na yango moto oyo akosimbama po tosombela ye velo mama s'il te plaît bioke odérange kuna na suka moto oyo akosimbama mpona kosunga ye basombela ye velo moto akozala touché ozwi ye photo moto akozala touché mpona kosunga mwana oyo abengi biso tokosombela ye velo azotanga te ok c'est bon tokosombela ye velo sombeli ye velo tokokeli ye métier moko asali nini asali nzambe apambola yo soki osimbami mama onya soki osimbami osololi na bandeko tosombela ye velo ekozala combien faut tuna ok oui j'espère que 10 semaines prochaines on voit déjà vélo les trains pour on déposer vélo il y a problème les années makoloka il y a vélo ye foma ala tani na mabende ok mama nazoloba bato baza ok na mwana oyo mpe photo sunga ye les gens écrit il faut tanga ok tosunga bango nzambe akopambola biso surtout mingi ye semaine prochaine faut azwa vélo topesa ye vélo abanda kotambola. Merci beaucoup nzambe apambola biso.
bosepeli koyamba biso koyamba biso tobeteli yesu bakokoma. Merci tozongisi maloba epai ya président. Ok, amen. J'espère que moni oyoki kombo Amos Ndaka bato bakamwe omoni ke biso tozali bafamille moko chrétien na moke oyo tozwaka nous voulons partager na bandeko na biso oyo baza nini bazangi yango omoni ke papa na biso Amos prophète aye na équipe mobimba wasala oyo nzambe atiaki na motema bato baza ebele tolongwe lemba mpona mosika mbala mpe liboso akoma kote oyo bango to bakamene bakamwa babi atukoza na motema c'est ça l'amour. Donc ezali bolingo balakisi po baya boyi so ya bolingo na biso te bakoya pete donc baye na bolingo pour que nzambe azwa lokumu. Amen. J'espère que l'autre tokobaka ke nzambe asala nini asala nini mpona prophète Amos nzambe asala nini apambola ye ebele volonté ezali ya kosala makambo ya minene kola lobi ke oza file na makambo ya mikie bakofi makambo manene ya mbala nsima koya awa akoyela biso ata 100 sac ya loso 100 sac ya sima yani tukutu wana biloko ya ebele ela ondima wana ekoya solution ekozwama nzambe abikisaka bato à travers bato comprendre nzambe akosunga responsable nena d'accord osombela ye elamba Elisa osombela ye elamba sombeli elamba alata afete na Noël lokola bana nyonso bakofete sombela ye elamba ya bien alata. Ok, oh, merci beaucoup. Ok. Etana maboko makasi bakumuna nkolo. J'espère que acte salami tomoni